Arena le 7 juin 2025. Il faut savoir que l'objectif de cette émission Zola Prime, c'est pour vous donner l'évolution de la billetterie et vous aider et vous orienter et vous inciter et vous motiver pour acheter vos billets pour le concert de Ferregola. Donc sans plus tarder la famille, on va rentrer dans notre billetterie pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Et voilà la famille, on peut le remarquer qu'on a la tribune B qui vient de s'épuiser, la tribune B. Il faut bien savoir qu'on parle bien de la tribune B. Donc vous pouvez le remarquer si vous regardez devant vous que tribune B est Silly. Et du coup, là maintenant on s'attaque à la zone A, juste là à côté, tribune A. Le seul musicien dans la capacité de mettre à passer la mine les 2 jours dans le Congo d'Arafel. Mais vous voulez avouer vérité. Imaginez que Bévazon dit que ING rien dans la solo il y a 2 jours. Le faire à la qui force la puissance là. A bongo ici batu mitema ngala ebisa batu tout ba na fali ba païen kala mingi te ba ko bongo na mitema ba koma ba chrétien yango na bo betango 2 jours. 2 jours et l'on échangé combo Institut national des Gaulois ING. Yo ko za ba bongo la vérité ING. Institut national des Gaulois. Yango net. To bongo li yango combo ne to bongo la ki Paris la défense arena mobondo. Bongo li pe ING arena. Institut national des Gaulois. Nazolo bango na mela mai na chemba ina mnokote. Nga nazo mitu na quel esprit nini na sima ya makambo ezokomela papa chéri. Na espace mon cœur. Ya muke okufela bato beli. Papa chéri fa kota ndako abondela. Soit asala kirda. Malade de mon l'orchestre j'ai besoin le rôle et comment nango héritage. Bat bango ozwango ya héritage. Ce qui oya beleki malade de makolo akei oya zwango. Est-ce que vous avez que lourd mwambale lo so il passé ou aller ça te makufa pe malade de makolo. Nga nazo bangela nde producteur wa ngabeta papa chéri na salwa là. Oh, nande. C'est la vérité. Na ndenge nini? Comment yo banda ou soit contrat ya producteur au balivé. Ozuka contrat pas ba ndo kufa. Tangu ba che date. Ouais. Comment que ne Robert me pousse les gars qui Bakundi c'est bien. Tozong la date me pousse le makei. Je le makei. Prophète à malheur. Le bon bandé ko lo bala toujours mon ezoko. Aza prophète à malheur. Comment yo prophète dans ba l'action la liboto no teke batama boma bazali. Alors l'action ka non papa chéri ko faire la main. Avec votre humble serviteur Kandé Tolobaka, Adi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que tous les mois battant et bien tous les mois dans la tête, ce qui a dit Dalumumba, c'est qu'il y a toujours dans l'actualité. J'espère que l'actualité est circulée na internet. J'espère que les lots nazanga monté na plateau nazana invité to kosolana par rapport ya likama topé baliwa o ezo kende beaucoup plus na ngambo ya wenge BCBG et pas ya papa chéri toyoki lisusu na ngambo wana mbonzo pe akufi atiki biso tozo comprendre le lenge bato bazo kufa année oyo en tout cas eza moi passe bien. Merci na bino pe bozola na ngai partout dans le monde, pourquoi pas à Mama Pépé de Paris, pourquoi pas à Mama Sarah Kabunzi la Créopâtre. Sans oublier Nayemoko DG Jires, donc quand je te salue, bah gros coucou Nayo partout Zali malgré moi distance mais et que ça la moi bien. Si mon réel aux après au fond on a invité na ngato beta moi solo, a dit dans le monde bakoka kolobe belé te bisonde musala to yamba invité. L'homme saint. Le Mumbiste. Donc je suis là na Pesimbote na Mama Sarah Kabunji. Moi kalato. Côté prière pas, il pas côté date voilà. Merci Nayo, merci na DG Jires. Depuis les États-Unis, merci Nayo DG. La confiance aux autres, c'est toujours l'homme c'est dans un conseil mon beau pétou. Aïbi Lissoumité, donc je suis là. Mais Bobeta faux DG Jires ça y a bobo melangai. Non, mais DG Jires ça y a n'a pas la une fois et puis voilà. À part ça, l'homme c'est un bon insoto. À part ça, santé ça bien. Au moins, tous les Arabes, nous avons des côtés.
naza mwana nzambe nzambe akelanga ye bato bongo lisango te nazoloba vérité naza mwana nzambe oyo nzambe akelanga et puis nazalaka mwana nzambe musicalement ya pas faire donc moye santé mpe bango eza te mwana nzambe oyo nzambe acréa yo Jésus Christ de Nazareth kolo na biso mwana nzambe musicalement epai ya faire mwana nzambe koto oyo évangéliste voilà bakasquette ebele nyonso kaka yo donc si navandi na casquette ya boulot omoni navandi na casquette ya boulot boulot ezofuta palais elesanga tutututu yango mais si nalongwe na casquette oyo nazongi sikoyo ngai yango omoni bato ebele tozalaki na yo ti moto otunanga et même c'est à peine que je salue abi on mena masanga te na série na mila eloko te elegeli pour l'homme ça bon voilà donc voilà quoi bien merci pour comprendre l'homme c'est Aza moko ya ba évangéliste différence c'est par rapport à tout retour pour se poser la question ndenge ni ya évangéliste à ça la émission à faire faut boye ba yango ezala ba pasteur o nzamba benga bango bazala temps plein bakosalelaka nzambe bakozala mosala mosusu akosala te mais ezala bato mosusu bakosalela nzambe mais nzambe permettre bango basala bakote mosusu libanda sango papa sango passe un message voilà mayamba fali ayamba faire bien l'homme c'est tokota nano na makambo yango nano tomoni papa chéri auti kokufela mwana à peine même pas na moi moko déjà kufeli 3 personnes ou 5 personnes ndenge kaka actualité zali tomona ki sega tika biso Zule matiki biso tomoni mwana ya papa chéri auto tika bonzo kei na bonzo lisusu mais bonzo de alongwa le belaraso papa chéri te problème de mateka toto tega la 4 toto tega la 4 na moi moko kufeli déjà 4 personnes et tant que analyste bato ebele toyoka ba sortie médiatique balobi que par rapport ya concert azolinga beta na mois ya mai oyo place à 8000 places yango bato 800 bato bakomi kosila presque ebele tant que analyste est professionnel non moi je peux dire ceci papa chéri aolia mutu te nga nazobangela nde producteur oyo nga beta papa chéri na salwana ah na nde eza vérité na ndenge nini comment yo banda ozwa contrat ya producteur au bas d'IV ozuka contrat pa bato bandi okufa c'est comme si bas d'IV za na nsima ya liwa ya bato to bakufa na BCBG eza vérité beta biloko beta na eza vérité tango batie date ouais obakende kobeta me pour sege kei toleli sege bakundi sege tozongela date we pour Zule makei Zule makei bato mibale bakufaka na ndenga lokolo kuna mbasu kuna accident lokolo tokei tokundi Zule babimisi date sur les 10 mai jibazonga les 10 mai ba mwana kei ozomona te que c'est comme si concert wana ya jibe ndezo luka bato bakendaka na ndenge ni jibe da betaka bela ba concert asala ba plein l'homme ça problème eza moko jibe te mutu azoluka bato bakufa te parce que jibe oluka te so jibe alinga alexa bato saka kebeta stade de France abeta baparler de face arena akena basala minene akena sala 800 place ta mais qui est derrière liwa ya bato bana nsima jibe selon Bino selon yo et kokoza la nani ezali wa eza naturel na ngolo ba mutu te mais par rapport à analyse comment avant quand concert a fait ya wera oyo ya jibe oyo bato bakufa jiba zonga nanu simata la non elonga ba dive ya producteur atuna producteur wana bien nino bombi na kata salle wana popo mona pe en plein concert ba rio sikotolo bani BCBG et commis nana zobanga rio akende eza vérité ozobanga rio akende pour l'année eza nzela na biso te tolinga rio mingi ouais vas-y ami prévenir déjà mi qui mais la tonne ndengeni bon on a plein de concerts l'homme c'est tous à la nane tous on a nous sima parmi ma orchestre belé ils a parmi oyo muto a coufé la batute na orchestre za JB mais tu comprends en 2025 ko batu ba ko coufé belé na ndenge ko coufé li batu balandani en plus malade ma colonel orchestre JB dans le rôle et comment ngo héritage bat bango ozwango ya héritage soki oya beleki malade makolo akei oya zwango est-ce que yebi ke lourd mo malelo so il pasteur wale ça te makufa pe malade makolo
Pasteur Wale ça salagine. Yem tabikisa. Ataki pe na mbaso. Ça vérité lourd moi makolo. Est-ce que c'est totalement réalité et ils ont la moi guerre d'esprit par rapport à c'est comme si bateau bazan na kata orchestre JB ba koli souve benga na bango. Mais baza fidèle. Ba koli papa fa benga na bango. Nzambe kuta sali mokila tali boy première loya epoka ba Noé a benga ni bango akina ville o Sodome Gomorrhe a benga ni bongo yo JB on va na bango yango bo mela makila toni. Je m'en mets là qui pèse. Côté là, l'homme c'est tout ça. Bah mais qui pèse, c'est la vérité. Est-ce que ça peut-être bah on respecter bah ve bah ça là n'a pas passé. Bah mais là qui là. Obi libala ou mais qui laisse la rater. L'homme c'est tous à la nucléaire. Parce que bah tu belé bah aux zongo aventure, bah c'est quand même ils ont moi les kambomoko ou ils ont na katiwa. Oui. Donc tous ont peu sérieux mingi bazo le papa chéri azo l'exa batu pour un concert monsieur balobi ke za papa. Bato ba lo bango ba yebité papa chéri go l'exa batu pour un concert té. Nazo lo bango na mela mai na chema ina mnoté. Nga nazo mitu na quel esprit nini na sima ya makambo ezo komela papa chéri. Na espace mon cœur. Ya muke okufela batebeli. Papa chéri fa kota ndako abonela. Soit à la Kirdam. Aya te pas passé 10 jours, passé na Kirdam. Ah, ça Kirdam nani. Ah, au moins na kata Kirdam. Et c'est l'homme sur ça kala yo bosana. Par contre, c'est cet esprit là des Hollandais. Oye batin. Face à Kirdam. Ils ont bon. Ils ont bon. Est-ce que moi na JB wana yebana ki lokola ba soraya to moi na JB wana maman na lingola ba wode yo lukira nga ba problème. Tozo solo là, l'homme c'est tozo solo là. Tozo yoka makambo ezobimebele mpona mwana JB mwana wana ayebanaka te bato mpena batiraka mpena attention na mwana mpana ye te parce que JB ayeba ye na kimokolo mwana sapusani age ba 17 ans nde JB aye komona mwana bato nyonso bazobule ke mwana wana azalaka nde mwana samtini c'est que voilà mettre l'homme de Satan, c'est la vérité. Yango na ngai na ba kotala mwana na kotala da mobimba ya papa chéri. Mutali boso banda ko yembela mama ya mwana wana, c'était ça. OK. Asalele nzembo. Et wana bolingo na bango za makasi. So moi dans 27 ans. Sam tu to yemba nzembo wana na 97. Déjà 27 ans déjà. Que tout ça calcule. Et zala nango, zela non l'homme saint. Zela longo. O meminga muzino a zelanan toloba tant déjà Sam abandaya ko bimana mama mwana wana c'est que maman tengala confirmer que abandaya bima na bi ayembela ki ye na ayembela ki na contexte nini bolingote babandai ko vivre na yebiti wala faut tout tonton promo pour tonton promo dans la information ya sola le bien il est paré mwana za mwana mwana Sam Chito. Donc, Bino, Bobeti calcule, le lingue va yembela qui na âge moi na komi na. Voilà. 97 27 ans. Toi en 2025. Moi na koza moi na nani. Et puis que loko yo. Bozana ba épreuve na. Ngai te mutazo ba ka. C'est nga ngolo ba ki moi na JBT. Et le nyamo na ko kana JB mo nga ngolo ba bon. Moi je parle marambo toto pour moi sali live à 2h d'itazo lo ba. Est-ce que pop tonton pour moi melaki moi le hoto. Ba ye lukai. L'homme c'est professionnel, analyste. Nalingi na tozongaka moi place wana bukepo tozo pena tembele pete pour sali ba émission mbele oza pena na souffle pena lisusu te. Nalingi na loba par rapport ya makambo yo sortie médiatique oyo kotala nani ndeko na biso qui encore pas tu RFI te Papi Kakol qui encore Ken Piana abimisi asali sortie médiatique alobi ke na wenge BCBG nanu basili kokufa te donc yaza lokola prophète abi po balanda nebele siko ayebi makambo ezoleka na wenge to ayebi te ala prophète à malheur balobo bande koloba na tozomona ezokota aza prophète à malheur comment yo prophète nzamba ala action na liboto no teke batama boma bazali alors action ka ke no papa chira okufela bato
est-ce que ça moko ya makambo ayebite abana nanu kopesa biso prophétie ke nenga za bongo na liboma na famille na bongo maboma mabota masusu oh baza muke c'est la vérité non c'est funga mana no wali banini wana yebisa keni pia la biso vérité ke na famille na biso batama nzamba lakisika batama boma malisusu batama boma malisusu bon sûr ngala mitunaka keni pia na vu na biso baza ki c'est sika moko toni vu la biso député viens le député non non oh yebi vu le député député kala yebi non il va être non c'est là vu le biso mona liboma oye na kitite pe baza pe le muta liboma ndam lo bana expliquer nga ba baola no la ko winner ba ko bazoyoka ke non nazo ba vérité ke ve la biso na ken primatie ki sika moko ba famille moko batama boma baza baba na loko mona ngona vision viens le député nani wana olobi wana na oh to betaka nzela ngo fait vert to le kaka so la pembe nani to zo le kaka nzela ngo fait vert kaka to le kaka wana baza mutulanga na gouvernement na folie kaka donc na folie kaka. Bien, merci Navino Nozobozola Manga DG Jires place aux Ali Bambote Nayo. J'espère que na plateau na yambi l'homme saint. L'homme saint toki manano moi makambwana. Toyoki lisusu Mbonjo centre-ville à Koufi. Mbonjo à Bélini. Bon, via Mbonjo parce que ça fait plus ou moins année là. Au Mbonjo on a soutenu la télévision ni les locaux. Toyebi via Mbonjo té donc pour Mbonjo to point d'interrogation. Total la paix moko lobela PJB mpiana. A lobela JB oui à l'école. Est-ce azonga gato azonga gato. Bon, liwe comme banque ça bon moment on dit azonga gato. Liwe JB comme banque ça batou. Donc donc tu habité mais nzamba suna place akei ngana senga la mukana liwe les impact c'était fa liwe data na impact. Ala mukana. Bien, merci, j'espère que tout comme on a vu vers la fin, l'homme c'est un alito kota moi mukie pour na ING Arena ya fait rigola. Ezo ke ndenge ni balobi ba biyezo te kamate. Lelo faire la kisi force na puissance na ye. Abongoli si batu mitema ngala yebisa batu. Batu tu ba na fali ba païen. Kala mingi te ba kobongola mitema ba koma ba chrétien yango. Beba vandi na TV andimi ke faire à danger. Nandenge ni bango déjà ba profali. Mais ngai te bevier mo mta lobby. Bev lelo avouer vérité. Imaginez que Bev azondima ke ING Arena dans la solo il y a 2 jours. Oh, il y a solo. Oh, bana carrière a fallu banana no basala analyste que fallait dans la solo 2 jours. Même la basala 3500 places fallait na betango 2 jours. La configuration ba bibo PC ya boté à 9. Yemo ko ndimi za 15 000. Ngate. Lelo to ba su bisote bango moko ba suki ba wangila su ba comment ça il a une promotion. Le seul musicien dans la capacité de mettre à la mine 2 jours dans Congo dans faire. Ah. Obeta nana obeta. L'homme c'est. Nani ka tangela ngati. Ba bino bo landa. To solo là. Pe le seul muto a kolandisa ba concert de pour les kaba nani wana za obeta sur 2 jours na basala minene. Nani? Est-ce que bino bo c'est que ING Arena na bo obeta ngo 2 jours. 2 jours et là il changé combo. Institut national de Gaulois. ING. Yo pozo makambo. La vérité. ING. Institut national de Gaulois. Yango net. To bongoli yango kombo ne to bongola ki Paris la défense arena mobondo. Bongoli pe ING Arena. Institut national de Gaulois. To ya wana to vandi vérité. Ah le côté les caractères à l'homme saint. Invité spécial, il y a ING. Tout dans on a besoin de. Oui, nous on a créé un problème. Et tout dans on a besoin de faire invité spécial à faire d'abord dans nos chambres. Oui, naïmba. Bon, banga bana wenge to ndenge nini. Moi la wenge ni to banga bazala. Oh ba bike pa. Bana wenge ba koko déjà. Tabana wenge ba bisogo to komande ba bikolo. Tu na suna tawana te. Si to ya concert a wera, to ya rapoto ka nostalgie. Et c'est to ya poto ke le kwa de sikani to yo. Yebisa la vérité, lo sikani to yo ke pa ya wera, lelo. Mais pas faire to yo ka blo asika. Oto yo ka blo wera bimisa ate. Bagolwa wa musique ya bino. Jibana na kanda na mutasimba ga album na kufi. Nano. Suleiman. Boza bakanda tene ba négliger. Oye di vérité te.
album à JB bimi awa à part Zebuka nzembo na leyo kana ya mutu te à part ya Zulema parce qu'il y a Zulema là ça va donc mutu simba qui album à JB c'était Zulema aleki bien tozo e batterie yo chay ngenge ba oyemba nini OK l'homme c'est OK na biso déjà na ko chiter to tikali déjà Montréal a signalé nga déjà balobi animateur à kala bakomi kozonga pona ING est-ce que faire ko permettre ce Kunzardo azonga Kunzardo alobaka longwa te po azona lettre ya longwa te akota pe lettre d'émission te oh azaka na stand ça la sortie médiatique pas de problème pas de problème faire azan nzambe so bongo motema kozo moyibi kutu na croix akenda lola moyibi na croix akenda omo pe na dernier minute pe Kunzardo pe azu grâce azongi et la vérité mais sur azongi je pense pas qu'il y a provision de vie que tout le barapé en vérité et faire pas faire mutu daso ya longwe ataka pas mutu na te donc ING Arena ezala bateau ba préparer yango yo atozongi obetani non on appelle la liste tous la liste on le kozonga poto pokimo c'est quoi bien merci j'espère que vous avez tellement nombreux vous avez na baitando na bino bozolanda biso na France, na Italie, na États-Unis, na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, partout dans le monde. J'espère que on a yambaki analyste professionnel ezalaki l'homme c'est tout ngaka to betamo masolo par rapport ya liwa. Na ngala répondre Papi Kakol. Asali suni. Papi Kakol keba na yo ya kokeba. Asali. Biso ba Congo to ba zoba na yo te oyo vandi na plateau pour nous dire que to buka kimir ozando kitoza nani yo ko buka porte ya arena Grande Paris bagola biso mo bagola to lobi mire buka na gité sur porte buka na gité to boy bien l'homme c'est quelques dédicaces batubazo la merci mbote na batu to balandinga surtout et les autres merci. Donc là, je dis merci à toi Montréal, pourquoi pas à Maman Pépé de Paris, sans oublier à Maman Sarah Kabound depuis London, pourquoi pas à mon amour que j'aime beaucoup Lorraine Lumumba.